atala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'agit de Kalam. Ça va d'abord débat quitter ça, va quitter beaucoup là. Tuzana commune Ngalima. Tuzabana Ngalima. Na éviter boyo kotala biso binini. Bon, na sangamamba bakambi to ko lo baba se belé. Ko déjà na yebi mokambi moko bando bundeso na nzela sangamamba. Azalaki mutamalueka pona nzela mais lelo yo toyebi sute condition ndenge nini donc tomona kaka nzela etikala kaka boye koma mabulu par-ci par-là do mabulu kuto bomona za muki ezebele soki jusqu'à boma libala kono bomona mabulu donc dégâts donc ti lelo yo to comprendre te ndenge nini konza mboka balobaka nini. Bayebi quartier Bumba, bayebi quartier Sangamamba, bayebi avenue Zolana, balobaka sociolo côté baya to vota bango tous là. Bayebele je te dis maman et belé. Mais tout mon a suite ti le chef du quartier en tout cas na mona te que jour moko organisation que non bana quartier boa to sangana to salata salongo donc nanoté. Président Lobia wake mboke kufa kala bozo seka e mboka na biso esi kufa kala mboka nyose eza mabulu na mabulu mboke kufa boli ko bongisela biso nzela te siko ta bino bo bongisa nzela te boko ya boya ko sala ba campagne na bino boko pumbwa likolo to boko ya na nzela ezate to ko voter bino ndengeni to votaka bino ba vwana bino soki bozwi boke bino bobimi mbonge komi ya bino na bana na bino na ba famille na bino biso population bolinko kipe biso te siko to bando voter bino ti wapi nzela tozolela nde nzela président atala nzela na biso nzolana banda ipeni ti pompage nzela ezate mabulu na mabulu mwaye to sala ezate onyonso nazalaki nango yango wana to ana posa ya mbongo mai pe ezate yaya mai forage okoko lamuka banda 5h tanga banda 5h na memi mai na lembi soko mwaye na sokola ta bilambe ezate naza pe mutu apasi bikolo na bela babwakelanga mbasu na sai nango inane siko mwaye na sokola lisusu bilambe ezate pona memi mai na lembi mai ezate nzela ezate courant kuta ezate mai na biso ezali donné ezate ke fin du mois to somba ka ozana mbongo sombi mai bido 200 francs so ozana mbongo te mwayo somba mai ezate totalela ka ndembu nzambe to sambela biso soki to moni kaka mwa lituto esali enoka ate esali tatatale to tandi biloko nyonso libanda eske tozaka na Kinshasa tozaka na ba province biso tozana posa na capitale aw biso nyonso tozala malamu ezate ke kaka bino ba député ba ministre bino bobongisaka kaka kinu bopeto ezalaka kaka na Gombe kinu bopeto tolingi ezala kaka na ba quartier oyo tolingi kaka na Gombe te moyen te bolobela biso likambo ya nzela epa ya gouverneur bolobela biso gouverneur akamata likambo na biso pe alobela président de la république tozo souffrir a boso koti na nzela mitukezo mona pasi ba mai eza patu ko banda ipende ti pompage ti na semo kasakuna awe za distance kaka ya 15 km kolongwa pompage ti ipende e banzela mususu bazo sala na ipende kuna awa na Sangamamba bayebi biso te nde tosengi na président de la république alobela pe biso ler mususu gouverneur ayebi biso te mais toyebi ke ayebi biso po ayokaka peut-être ezali ko négliger biso zela oyo batika yango banda kala epa tango ya Thomas Luwaka mais ata Thomas Luwaka ke azali susu ministre lelo te est-ce que ba ministre mususu bazali te bakokanisa pe ke kuna esika bato oyo babosana biso mutu moko ko même ko ya ministre to agent ya gouvernorat yepe atali ya moni nzela tozo souffrir vraiment tosengi na gouvernement batala biso makambo ya nzela makambo ya courant makambo ya mai donc tosengi vraiment gouverneur Ngobila aya ata ye moko atala nzela koto tozo souffrir
baya kosalela pe biso nzela tozali bato lokola bango bato bavandaka kuna na bavile kuna oyo eza Kinshasa eza kaka kuna na boulevard te toyebi te. En tout cas yango tosengi papa président Félix Béton Fachi akanisila biso na élection oyo asala route oyo to soki nzela esalami tokozwa électricité courant ekozala mai ekozala biso awa mai pasi courant pasi wenze pasi nzela ezali te toya kotangisaka awa mpo koma na ekole nini baérosio kita mata okobanda banda verkisiti aozowela ekole okoma wa retard. Intervention. La police moko batela biso awa soki la police mabaya o biro singa yinga yako komango bako mabatwa wa atoke sikol o kuta ni la police o kuta ni ya commandant place ata ba koteli yo ba pomi yo combien ya batu ba bomaka na singa yinga oyo intervention moko te eyaka kotela biso ka la police kaka soki bolingi ke makambo oyo bomo na ngo lisite kotela biso ka la police po bazolo bakulu nango bana na bango moko ya ndako ndenge tozabo toyebi na biso bango mais soko ke kolakisa leta ke tala ndako na bango ya yango na butu ya kolala te bakoyela yo na bamama na bango na bafami na bango kolala te. En tout cas toza pendant la police ya Malunga te kama la police toza ngo pour deux éléments. En tout cas il faut renforcer biso la police c'est ça même 3 sociétés 3 même 3 même 4 moi un peu bien. Adoza ngo moko pamba avec des éléments. Kasi za munene. Tala exemple banda ko tiro comme na Laurent. Okende kuna na mantere. Kasi za munene avec moi la police ka moko avec des éléments impossible. Mais on peut pas t'inquiéter. Sauf que c'est quoi cette situation la police ko ta munita. Vite. Comment vous savez ça? Tozana. Baba tu s'approvisionner na mama masina bakena wenza masina basombi bayena ngo bakena wenza ko balabala kuna na bibwa basombi baye kolia mais grand marché ko tozate grand marché mo asir tozaka kana mali fite ya transport ndezo pesa parce que transport za mbele bali ya ma boutique mo abelo ko feza et ba centre santé zali mo mkemke zali sauver baki mais traitement la bango zali pe mo un peu bon ça va mais critiquer bon mais le centre santé zali insuffisant aussi dans le monde. Tala ashira ngo tanga te o baleki nga msusiyo zo tanga te pasi tala bana de bavandi ko tanga pasi classe ka soki yiba $200 ba $100 ko zo katana maya ko tanga ezate o sala shida mwa wi bido mai o zuka 4000 favolier esi o ta pa ko ba mwa biloko ko sombi polongola 2500 transport Pascal pasi tolia kama mkemke na bashida metama kamba sali tena sala minute tolia nini awo segeto puka mama tebela pangu tolia lobby ye wana bilo konso basi esengeli bashida awa poto ko basiba 2500 transport Pascal donc ça la commune a seré na bibwa na
quartier Singainga. Comment on a la promesse, naza mupende. Tokolia nini na Singainga? Tokolia nini? Kwa mutatu nganda kula malamu. Oh azala mbongo, bayo kobuka. Tokosala ndenge ni bakende. Ba viole mwana mwasi pona nini? Mwana basamuke. Bali basala nini na kuta mwana? Bali bazima mama pala bazokisi pona nini? Bakela bango na baziba. Bambisi eza ebele bakolo basi babaza na bacentre ville so baye kotobola batekeli biso mwa ndambu tolie misusu bamemi na centre ville biso awa kaka kolia pasi bakoni mpe pasi tolambelaka na bakoni tozoliaka biloko vive frère batina biso bambisi tozali na pasi et puis basoda likambo kosala makote mususu bazoya mbango awa likambo kosala makote mususu bazoya mbango awa bakangaka bana na biso pamba bazoko ke kotelaka biso tina bandako esike leta ngo oya biso azali leta azoko azapona peuple to azapona bota oya yemoko toza na posa nde biso patiela biso sushaki awa po toza muba wumbu te mboka na biso moko toke kozala lokolo ndure neti batraje moko boye bawuti soki wapi mpona nini bana na biso kimia eza te bato basali kambo bato mosusu bakuluna bazotika bango bazokokanga bainosa epuis bato bazosala mabe bazokotika bango bazokokotelaka bato ntina bandako esike toza bamumbu na bango toza bawumbu na bango te soki mpenza bango basali mpo na biso te mokolo guerre ekozala na bakonzi na bacivile ekozala aza mpo na biso aza mpo na libota na ye te atelema mpo na kote asingainga atelema soki atelemi te atali likambo oyo te kaka basoda bango bazokokosela oyo bakuluna na basoda baza na kati basoda oyo batietie na baport aza soda te ale batie ye na porte bazwi teni ya corps bapesi te mpo bake kosalaka bato mabe mpona nini babunduki mpe bazozwa bango bato oyo baza liboso bapesi bango babunduki bake kosalaka criminel bakolongwake o bana bacivile bato bazosala boye basoda nde oyo bazokosala boye basoda wana oyo bazanga nimero bazanga matricule tolingi toyoka bango lisusu te bango bazoboma biso lokola bango bamoni bango ke bacivile bamoni bango nde baza basoda biso siko mpe tokozala na bango antuka balongola chaque oyo batia bato ya makasi balatisa bango bateni bazwaka mbongo te leta yebi bango te tolingi bango te basoda bakoki te baya kokotelaka biso na bandako mpona nini bakoya soki bakoti na ndako bakuti mama mwana bakoviole na mama na mwana mpona nini baya basala tu batelema mpona biso koto mpe baya kotiela biso sushaki tozokomprendre te toza mal à l'aise basoda bakoya kokotela so na singainga kokanga bana na biso ya mibali makambo nyonso na butu bakoya batamboli te bayeba ndiafuni oyo baya kokotela na butu kaka bango moko basoda bacivile te donc tolembi baye kokotela biso ana singainga babuki ndako bambongo ekei makambo nyonso ekei soki ezalaki bakuluna tonga te bakuluna me baza bakuluna te na bateni na minduki baokota ana singainga eske vraiment toza tuna mutu akolobela biso te mpo tokomi mal à l'aise toza te na mutu oyo akolobela biso te mutu aza te mpo tokobomana kaka basoda balingi baboma biso kokota na baminduki tayatata po biso tokima
bana biso mibali bamoni pasi na kokanga ali na baye kobuka botelema peuple telema na singa inga toza lesi te toza kimia te tokomi kobomba bana biso mibali tokimisaka bango mpona na basoda oyo yango tokoki te bosalela biso makasi na kati ya singa inga. FMTV ilo toregrete kaka na quartier oyo bakonisi toyebi te mosala lete komaka mpona civil na ndenge moko ya trakaseri ube ndenge nini biso bagene na quartier tovanda lisusu te bamama bakimisa biso balongola biso apo affaire ya badésordre ya basoda bango basoda bawaya baosala bambe bana bango bakoselaka bacivil et surtout biso bagene bakomi okotya kuna bana basi abo bientôt ezalaki lobi nani bapolisier bayaki na liboso babiro de baye batamboli na moi na bapolisier en tenue batamboli na moi na butu na yango nde toyomona evenema oyo biso na quartier oyo liboso ezalaki makambo ezalaki nano te makambo ezalaki te me tokomomona kaka partout kake bachange bastation na bango ya bakonzi bachange bagouvernement bachange na basoda yango basoda oyo bakomoya basala batrakasera lolenge lolembi donc biso ekomaka bagene so obeti mwa kwiki otie mwa kope ya zelo po amoni oka na pusu ya zelo po ayakanga yo soko omeki koloba ke odeklare boye na position ke inter etake jeune etake congolais abimisi okuluna donc tokoma vraiment mal à l'aise cette fois-ci vraiment basala effort ebatela biso même susi ati moko awa tozala nango po egarda biso koto ni twana quartier kama singainga nde toza boye twana pasi ya mai courant eza te courant pasi tokomi na insécurité ya makasi moyen de transport eza te banda toya koto oyo prince basalaka te toyebi te tosala nini bakonzi ya mboka baomona te to baomona te botala biso citation oyo soki tokoki kosala lolenge nini tosengaka eloko moko na bakonzi ya mboka biso tovotaka bango mpona sécurité na biso bazala wana pre mpona koasime mpo boye toza na insécurité basusi ya te eza te koyiba babiloko aboye babiloko na biso nyonso bango mpe bakenda buka mbongo na banzete te balukaka bazolite mpe na bamini kompani na bango mpo balongola bagene na pauvreté alors comme ça nde tokangi boye eza malamu bagene mosusu bazongi na pauvreté alors batrouvele biso solution bazala wana kaka te mpona olobaka mpona biso ke on est mieux mais ça c'est l'insécurité c'est pas du tout juste tovota bango mpona oveiller na sécurité na biso malgré nzambe moto aveillaka na biso mais na se na mo eza mpona bango où sont-ils na ngongo toza na posa na bango en tout cas batiela biso basusi ata batiela biso mpe bapolisi baza compétent ezala mieux pour millier et avancer lisusu liezonga lisusu nsima bo c'est pas du tout mieux en tout cas na remercie awa biso na bibo insécurité nde leki makasi kuluna ezobundama banda tongo tipokwa tozokompane te la police na biso bazokipe te eza nini kaka la police moko eza na wenza dardar wana nde 24 heures sur 24 heures bazolala te me baza moke baoyo mosusu en tout cas tozonyokwama kuluna ezobundama moyo oleka na bakilia eza te bakokanga chauffeur ya moto babeti donc tozokompane te en tout cas il faut l'état atelela biso likambo oyo donc bazokota ntina bandako ya bato kopie kosala makambo bisalasala donc eyelekela biso fo nga président tronso abibwa Bilumbu, le président Bilumbu. Voilà. Embouteillage, eza mabulu, eza la carburé mati, mais eza c'est à l'état na kosa nini ko matsapu soit ko kitsapu. L'état muta ko annoncer. L'état bon que no carburé mati, on a bateau, on va faire le transport en commun. Tout ça là, tout bakisa moi quelque chose pour que esunga bango, esunga ba chauffeur. Mais ba chauffeur subitement na ba chef na bango te malamo ko subitement bo fandi, o en arrêt transport ko 1000 francs. 7e mairie rond-point nga 1000 francs. So uti rond-point nga ba ozoya 7e mairie 500 francs. Ata yo moko. L'état ça terre. C'est pas bien. Mais tozo futa parce que tozo na moyen ko sala te na kolongwa 7e mairie ti rond-point nga ba makolo te papa. Hein? 7e mairie ti rond-point nga ba makolo na ko kate. Donc choix ezate. Non so ezako non l'état mais ka hôtel biso kawana. Biso tozo a problème te. Biso toko boya to mata. Mais to tambola ne to tambola makolo.
tokoka te. Bon, je dirais que eza appréciation nanga eza te en fait. Nakoloba eza négatif. Pourquoi la hausse des prix est négative? Parce que en fait ça fait mal aux gens. Pourquoi? Parce que moto abimi asali calcul na yeke non de naza bona ozo matete tel 500 francs 1000 francs comme na reboye pas automatiquement. Oui, Mati, ça déstabilise l'économie, ça ne fait pas avancer les choses. Mais de l'autre côté, nous regardons aussi les chauffeurs qui souffrent. Parce que des fois, nous, les preneurs de transport, on pense qu'il faut toutefois pas se soumettre à un prix établi par l'autorité compétente. Si vous avez c'est que c'est normal, c'est anormal. Je ne resterai pas d'un seul côté, mais il faut aussi comprendre l'autre côté. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'ils gagnent de plus? Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a tant des embouteillages et les policiers ne font pas aussi leur travail. En fait, tant qu'on se fixe le prix à transport, ce n'est pas pour détruire ceux qui font le transport, c'est pour les aider aussi à gagner quelque chose. Alors s'ils ne gagnent pas, c'est pourquoi ils arrivent aussi à augmenter, à majorer les prix. Alors c'est ça en fait, s'ils n'arrivent pas à gagner quelque chose, ils sont obligés de faire ça. Alors s'ils gagnent déjà quelque chose, ça va, parce qu'il y a des embouteillages par-ci par-là. Alors, moi j'ai déjà fait ce travail-là, je connais la souffrance. Je ne dis pas que la population est en train de vivre bien, la population souffre avec la hausse des prix des transports. Mais de l'autre côté aussi, les chauffeurs souffrent à cause des embouteillages et à cause des tracasseries qui sont dans la route. C'est que dans ces cas-là, il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité aussi des chauffeurs qui doivent, chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Premièrement, policiers, agents de l'ordre. Il faut qu'il y ait de l'ordre au sein de la police nationale. Quand la police est débarquée sur la route, ce n'est pas pour demander, c'est pas pour commander, c'est pas pour faire payer les gens, mais c'est pour réglementer la circulation. C'est ça ce que l'État et la police doivent faire. Mais malheureusement, il ne fait pas ça. Des fois, c'est la police même qui est à la base des embouteillages qui font que les chauffeurs puissent faire pas mal de prix à transport. Dans le Biboye. En fait, j'ai dit bien clair que ce n'est pas normal de majorer le prix des transports. Mais de l'autre côté, quelles sont les circonstances qui font que les chauffeurs puissent agir de la sorte? Parce que si on veut résoudre les problèmes, on doit d'abord regarder la source. On ne regarde pas les problèmes, c'est un fait. Mais les causes, c'est quoi? Si nous voulons entamer les problèmes, on ne peut pas entamer les problèmes sur les faits, mais sur la cause. De l'autre côté, je dirais qu'ils n'ont pas raison. De l'autre côté, je dirais qu'ils ont raison quand il y a la pression, surtout la pression, tout ça, côté financier et tout. Quelqu'un est obligé d'aller au-delà. Vous voyez, c'est un peu ça ce qui arrive. Ils n'ont pas raison, mais de l'autre côté, il y a des causes qui font que la situation puisse arriver jusqu'à ce niveau-là. Comme en droit, on dit qu'il faut toutefois regarder les circonstances atténuantes qui font que quelqu'un se retrouve en train de consommer l'infraction. Invité à Ponga, on 500. Carbi. Sur Carbi, ils ont des tests, ils ont des embouteillage. Pour Nangaï, vraiment, il y a le bosso. Na pesi bino merci pour na kozwa indice ya maloba oyo. Pe na zoko recruter mingi. Que nation mobimba. Eza na idéologie ya malamu te. Toute une nation. Idéologie ya malamu eza te. Mutu nyonso akolamuka na tongo abandi kosala makambo ya alingi. Et puis pe aza libre akosala pe toute la journée mutu pe alandeli aza te. Mutu pe akokanga ya aza te. Eza bien te. Olungwe victoire. Ozokende nini Kingasani Asuka. Chauffeur à lobby, nazo suka quartier 1. Combien? 1000 francs. On fout 1000 francs. Bon, comme dans quartier 1, quand il y a chauffeur à lobby, na okende Kingasani Asuka. Il peut se retrouver dans Katikuna. Combien? 500 francs. On fout le sous 500 francs. On quitte pété. Papa, il en a besoin aucune. Réaction exacte. D'ailleurs, ceux qui ont mis qui réagir, quand bateau bazana mutu ah papa, yondoko bonga mboko. C'est-à-dire, biso photo banda ko bongsana mentalité. Mentalité na biso eza ko kufa. Biso en soi,
tozoko contribuer pendant na biloko na eloko te puisque ceux qui te décidé que on monte pas donc na bandi que ba chauffeur ba ko changer mais biso population pe naïf o tozali tozoko s'adhérer na ba penser na bango wana c'est-à-dire eza biloko moko photo telemela ngana lo bagango j'ai toujours regretté pourquoi je suis né dans cette nation là où il y a le désordre il y a pas l'idéologie olamuki na tongo salinyo so lingi ko sala non but faut pas dans na idéologie des grandes lignes à suivre ce qui a outi victoire azoke ngingasanya suka oche prix 1000 francs o matiti kingasanya suka esili ezateke amikosi donc bango bazo tromper biso amikosi ke na suka na quartier 1 mais à la fin des comptes non azoke na quartier 1 te azoke na kingasanya suka on a raison te civilisé faut pas civiliser bango eta acha batu na nzela batu ya solo batu te bachaka na nzela yeba yeli susu na tracasserie te batu yo bako éduquer moral ya ba chauffeur ke bongo te soki akuta nango etelemi yo wuti wa pe na wuti victoire donc osuki awa na suki awa ba moni e penda tourner mais soki azoko continuer à futi susu batu tike mutu abongo fo ba kangaye ba corriger comme ça les autres vont prendre de l'intelligence mais ce qui te tika bango kaka bongo il serait difficile pour que nation oye bonga mboka eza nango très bien mais sauf que mentalité na biso eza kokola ata lelo te atilo kwa ata le komona te lingaki yo mingi janina Taba ndako beba bakiti za kusundi bakiti buka